Bolingi Otala émission Yakambangu info plus Roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao info plus tala pe mona info plus. Bienvenue à votre très cher internaute, il y a Info Plus. Bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère où nous sommes mesana kolanda biso ba kolanda biso nga bino Mustafa Malé mené na ibsa bino ke bon mesana ngai to sala ka musalo za rapona ba information yango sala ka ke to pesa ba nyoso ba mesana kolanda biso partout dans le monde entier to sala ka musalo za rapona ba information to rappeler batu lelo to kobeta lisolo nini to kobeta lisolo ya ba o nyoso ba yebite lelo toza le 2 juillet. Tokomeka kosala moi micro baladeur par rapport ya jour ya lelo. Ezo rappeler batu nini le 2 juillet. Nango toza wapi toza na Ngaliema na Kamunganga na terre ya Panté. Tokomeka kosolola na bandeko moi mukie ba o bakolinga biso to interviewer bango ba mekana koloba na makanisi na bango ba meka kolobela biso lelo le 2 juillet. Ils ont rappelé biso ni na mboka na biso le DG ezalaka nini biso toyebi mais tobombi ne to sala kaka que avant na banda na pesa ba yangai vraiment bazalaka wana scotché cimenté pour na musala tozali ko sala mon papa mon DG mon cordon Lukman Mudi Mungumba mon vieux babimboli agence bademe ezalaka so tozu biloko na yo to komisa na porte ndako ya conseil général qui badi ya conseil général international qui badi ya Mustafa Kobange masananga Trésor Bolankai Jobo Kebo Kata donc bozalaka wana masananga Ravel Boyenga masananga Emmanuel Moussafu vraiment tokobeta masolo na bae mutu nyonso akolinga ke biso to tendre micro na biso par rapport ya journal lelo tozana biso to apembe na ndeko moko soki ako permettre biso to meka ko solo na ye mbote ndeko mbote boni mala bezana ndeko se présenter na micro ya Info Plus kombo nani nga kombo nga Cédric kombo na Cédric ndeko tomoni awa eza maison na yo eza maison tebika ndezala kaka kolukaka na kini ezala ndeki nezalaka tozo tuna ba question par rapport ya journal lelo ya le 2 juillet journal le 2 juillet ndeko Cédric ezo rappeler nini bon le journal le 2 juillet mingi rappelera biso toloba na mamotali kotanga par exemple na scolarité tebike juno rappelera biso proclamation des arrangements des ambiances parce que bana bakendaka na ba école bakenda ko ba résultat te bakia nazaki combien nazaki weza moi bien bon donc depuis que ça ma proclamation qui n'a déjà sangoye bana déjà ils a rajouté la programmation et bana déjà mais ça la mi bongo te na mboka na biso par rapport ya mukolo yango date yango to komi yango mais ndenge proclamation ezalaka ezala salamité le confinement corona et bebisi makamunyo so ndeko yoko lo banine par rapport ya bana oyo batangi mais basisi en été proclamation ezate ndenge to lobaka bon makambo pe yango toloba donc ndako proposer mais nzamba mdemo a classe makambo na ye batutu bazelaki tebekaki apo ane banda na ambiance même président Mboka soutenir ana lobi que gratuité classe zonga na moi ambiance moko boye biso tout yeba ya ke ndenge kende boye type to comme le DG ba proclamation mambo ezala bien to se retrouver na cascade ane pe katani nango jusqu'à là Mboka na surtout yeba te za ane blanche te mais to ebité en tout cas vraiment moi de habiter mais je n'ai l'autre je n'ai pas bien non c'est quand les solo que les DG moko boye bebaka mais suite maladie à corona un maladie vraiment ça m'a passé mais egole kanango merci ndeko Cédric merci ndé tolobaki que toko interview batu par rapport ya journal lelo ya date lelo ya le 2 juillet ils ont rappelé biso ba congolais nini surtout en particulier ba kinois ils ont rappelé biso nini tomoni ndeko moko to retourna bonjour ndeko bonjour ndeko ko se présenter na micro ya Info Plus kombo nani en fait kombo la Patrick Chibango Mboui ndeko question na biso ezali que lelo date le 2 juillet ils ont rappelé nini Bon, date les 2 juillet, je rappelle que nous avons une école, il y a souvent proclamation pour
pour la classe primaire, la secondaire. Ils ont rappelé proclamation, mais les autres, les 2 juillet, proclamation par rapport à la pandémie mondiale et côté économie qui batunion so il y a corona yoko kolobani ni po ba école kangami bana basili si ba nete. Bon, on a koloba ils juste ndeto benga on eza pandémie ils le comment boy tout chacun on a programme té donc il biso juste soudainement donc en tout cas ya koloba mingi pa ils étaient ça que non tout espérer c'est que bah quand je vais trouver une solution afin que Makamutu et bana ko répondre ndenge c'est là qui liboso. Mais par rapport il y a ndenge batu bazolo ba les autres les 2 juillet mais batu bazolo ba que il se peut que ba école zonga yo lobani. Bon pour na ville nga pensa na kanisa ki que idée wana on azoka ba rimar que no bazongi sa école nga mona ki pensa ba meka un peu ko modifier un peu makamo puisque pourquoi parce que tout ça vraiment en retard. Et retard là ben c'est pour la bisomingi bato université en tout cas ba retard ils ont vraiment ébélé et surtout l'andapé c'est là information ba rimeur autozoka que non ba na primaire na ba humanité ba qui déjà ba 3 cas il y a ba enseignement na bango bon en tout cas et vous allez vraiment idée moko penser malamu te pourquoi parce que ba na déjà ba temps sur ba fandi oh ba bosser makambo belé sur ba sa classe il faut causer bango temps musuma ba on va premier mot be wana songolo mot be pour na ba examen d'état tout ça blo. Merci Ndeko. Okay, merci beaucoup. Tozo interview par rapport il y a date à le 2 juillet le 2 juillet na mboka na biso za la nini le 2 juillet ils ont rappelé batu nini yango tokutani na papa moko wa tokomeka kotuna ye par rapport il y a date wana mote papa mote Ndeko boni santé kimia zaina ngolo nzambe okolo se présenter batu baye ba kombo na papa bon ngai kombo na ngai Beken Kainga mtu wa zamani très fort nzambe apante la terre bozali. Merci papa, tozo tuna par rapport il y a date à lelo toza le 2 juillet, le 2 juillet ils ont rappelé nini na mboka na biso. Oh le 2 juillet ils ont rappelé nga ke mkoloba na ba sisaka kilasi bazonga repara bango on a ko pema na ndenge ba tanga ki mikolo le kinyo so panda année scolaire ndenge mbezala ka ezatanga bana bayaka proclamation makamyo so salami ba ke ko pema na bandako. Siko le 2 juillet et rappelé la proclamation lelo toza lelo nde toza le 2 juillet proclamation en salamité ndenge tozela rango na mboka na biso et salamité pona yo okoyi koloba nini. Bon nakoloba parce que le 2 juillet coïncide na makambo ya coronavirus soki virus la bino soki biloko ni na bino wana yango nde pesi ba contre état makambo ni sozali to éviter so gouvernement kozwa position ni pona bana classe na ni to ko bandasika. Mais toujours quand la classe en a malgré les autres les 2 juillet mais babi et qu'on a après qu'on le banine. Ah pour n'anga la monnaie échec. Donc bah ça la carabase il a l'année prochaine. Sauf que ça l'année ni sauf que mettre ça dans la classe n'andé bah nerval c'est que n'andé bah tant peu moins mingi. Et ça la caninga pour perturber sous n'andé programme en enseignement des zalak. Merci papa. Oh merci. Merci. Toujours ça la interview par rapport il y a journal le 2 juillet tout le bas qui toza na commune Ngaliema na Panté na terrain à Panté toza awa ndeko eli sans pouvoir za si ma caméra vraiment a balancer toza na enceinte il y a école école nini papa Lukunga institut Lukunga na kati ya institut Lukunga oyo ba permettre biso vraiment par rapport à journal le 2 juillet tokota awa botala vraiment étendue les vide par rapport à journée oyo tokutani pena l'un ba responsable yeyo tosolana mbote papa on s'est présenté na caméra info plus kombo nani kombo nanga papa Modiata Munja Fidèle. Papa Modiata Munja Fidèle. Modiata Munja Fidèle. Okay. Papa Fidèle. Papa Fidèle, toujours le 2 juillet, date à le 2 juillet, étant que enseignant, personnel enseignant, et je rappelle Yonini. Bon, la date à le 2 juillet,
ezaka journée moko ya totikaka bana mpona vacances ezaka journée moko ya bien ya kosepela bosali baproclamation bana bakei bino baenseignant botikali vacances ebandaka lelo mais tala kaka année oyo toye komona makambo échange à partir ya maladi ekoteli biso ya coronavirus donc classe eza soute tosali soi 4 mois oyo tokende classe eza soute et puis moyen mpe tosala badélibération wana eza te mpo bana batanga soute à partir ya maladi wana yango wana toza kaka tala baklasse eza vide ekole mobimba moto moko aza te kaka ngai boye kokuta ngai awa tu écoutes yo maladie à corona oyo et on de toloba isa pandémie mondiale et paralysé ma so mais étant que enseignant tozo yo ka que malgré les lots toza les 2 juillet jour où il fallait o bana bazwa congé tozo ka ke ba école que ko zonga est-ce que yo étant que enseignant ko lo banini par rapport ya ba décision na tozo yo ka que gouvernement ezozwa bon selon le gouvernement mais en vrai sens du mot ce qui une fois tozongi école ezozonga ba classe ezozonga na minute tokosala nini oh balobaki après 2 mois simane bana bakosala examen d'état dit jamais vu nanu tomona te bana na botama na kokisaki 60 ans à partir à le 30 juin ya lobby na kokisi 60 ans nanu na mona te na vie nanga que totangi ba classe katani na le 2 juillet bana baye ko zonga la classe ti bokoma lisusu na année mususu na monate banda na vie nanga mais selon organisation ya gouvernement na yebite ba kosala nini mais pas nanga na monike c'est déjà tard tozela kaka année zoya bana banda classe na marque moko ya bien bana banda na marque moko ya bien lokolo za personnel enseignant na tuna question na bana oyo batanga ki déjà bazwaki oh bazwaki na première période na deuxième période ba décision boko zwa ndenge ni temps bozolo ba ke bana babanda na marque moko ya bien boko sala ndenge nini boko lekisa bana ona année oyo to boko lekisa bana nyonso to ekozala ndenge nini bon selon les ont dit à gouvernement lobaki ba kozwa ba point ya première période na deuxième période se rassembler en oti basala ba moyen que bano bazwaki déjà o batanga ki bien ba passer na ba classe supérieure bon ngal yango nazo yepso que dit jamais vu na monate mais ce qui gouvernement a initié makambo wana et salma ndenge bango bazolinga bana ba passer ba classe. Ce qu'on a problème à Minerval, les parents ont bafutaki ba Minerval na bango et il y a des parents ont bafutaka ba Minerval na bango en uniforme et donc déjà basilisaki na année prochaine ekozala ndenge nini papa. Bon ezaka makamba gouvernement papa nyonso tozo pesaka na gouvernement po yende muto akoyo lobaki bana bafuta sute année comme qui m'avanga à partir kotaki des ordres plutôt à partir ya maladie année oyo bana batango fele ezaka gouvernement eza bisoté gouvernement nde azwa charge amona ke ba parents déjà bafutaki mbongo sikoyo bana baye sous classe wana bazo bandela to ba faire passer bango nyonso ezaka gouvernement po ba parents ba souffrir mingi avant ba trouver ba mbongo wana ba parents ba trouver ba mbongo question nga soki kozala lisusu bana 6e des humanités auto yebi que ba présenter examen d'état selon ba rumeur eza que bango bazana moi bazana un peu favori par rapport que ba koki ko sala ba examen d'état yo étant que personnel enseignant au ko le banding bon makamwana na landaki nani ministre ya éducation à lobaki avant bana 6e ba banda ba examen ba repesa bango 1 mois ya ba étude ba fortifier bango pour lobby nango basala ba examen donc après 1 mois pour déjà batangi et ba futi pe bambongo na bango sikoyo ezaka ka yé azwa responsabilité ya kolobake 1 mois ngo koki ou bien date ngo koki ya kobandela pour bana wana basala 1 mois avant l'examen banda. Mais na ba rumeur ya ba réseaux sociaux to monaka likambo ya le 1er juillet kozala dissertation. Les autres le 2 juillet dissertation ezate. Est-ce que
encadrement on est tout le cours en ndenge et singela ki salama ezo salama na ba école ezo salama te ngai professeur na biso moko apesa cours na école moko na ma campagne kuna bakangaki bango tant bazo pesa bana 6e cours ba policier baye ko kanga bango pona nini l'état apesi nanu ordre te yo bandi déjà ko pesa cours na ndeni bakangaka bango ba futi $500 na la police yango ane monani ke moyen bana baya kana cours ezate tozozela kaka ouverture ya gouvernement alobaka à partir ya lelo date ya lelo bana nyons bana 6e bazonga na ba classe pour avant basala ba examen d'état. Merci mes papa fidèle. Merci papa, merci. Merci journaliste. Donc tosololina papa fidèle oyo ba pesi biso opportunité ya kozala na école Panté na Lukunga Institut Lukunga NAD na kati ya Panté vraiment bino moko bokozwa temps ya kotala donc na enceinte ya école EP Lukunga 1 à 2 tozali awa donc 4 na EP1 donc toza awa par rapport ya nguma o ya le 2 juillet ndenge za la kezate et c'est comme nango lokola journée moko ouvrable journée moko za normal et zape na ba ebele ba yebi lisusu te que le 2 juillet et za la jour à programmation to entendre toujours micro na biso to interview ba tout par rapport ya jour à lelo et puis le 2 juillet tozo bosa na kaka o to yebaka le 2 juillet biso tembe comprendre et puis compléter yango les DJE biso tembe donc bino wana banda kuna ba poto bo compléter les ngai les DJE biso tembe donc na Kinshasa vraiment tout est paralysé partout dans le monde entier donc yango na maele na biso to mega ko raisonner que tolobil sananu bande ko na biso awa par rapport il y a les DJE vraiment tozo continuer na sima caméra ndeko elisa pour to continuer na o tozali ko sala. Le mur. Je ne sais pas. Ah bon, si. Na cadre kaka ya neto lobaki ke tozo lobisa batu pona les 2 juillet toza na école EP Lukunga 1 à 2 na terre ya Panté tomeki to ko solola na papa fidèle au hasard parmi ba personnel ya école toye na sala wa toye ko kutana ndeko mo tomoni azotanga tomekana ko solola na bonjour ndeko. Bonjour ndeko. Oro se présenter na micro ya info plus kombo nani. Kombo na Beni Bazaba de Ontila. Beni ndeko Beni tomoni ozotanga ozokoma ozotanga pona nini? Bon ozotanga pona préparation ndenge l'état elobaki ke to préparer ba leçon na biso pour examen d'état ezozonga kala mingi te mati siko tozozela kaka po toyebi pe date nini yo ba fixer te pona kosala yango. Mais le tout ça les 2 juillet tant qu'élève aux en 6e le 2 juillet zo rappelé nini? Bon le 2 juillet rappelé un jour toyaka pona proclamation ya ba résultat au tout ça durant toute l'année mais comme maladie ya corona ezwi biso pe na pays pe monde mobimba yango esali ke journal lelo le kakara boy journal lelo le kakara boy olobi que bozotanga par rapport ya ndenge ministère ya enseignement lobaki et bozotanga boye assurance ezali que examen d'état né ezali. Oui, assurance ezali tozela kaka ti les 4 soki président peut sabiso accord ya kosala ngone to sala pe toyeba soki ezato ezate. Mais na ba rumeur topé na ba information ba réseaux sociaux to monaki ba nini mozaiki que le 1er juillet bo la dissertation c'était ça? Ouais, ezaki bongo ezaki prévu na calendrier ya EPST que le 1er juillet kozala mais vu que ba proroga ki lisusu 15 jours ti le 5 yango monique ti sikoyo tozaka ka en mode confinement. Tant que élève ko s'adresser na ba kondi mboka nini? Bon na koisa ba kondi mboka ke soki
possibilité wana ekozala pona kosala bakoki koaccorde biso soki bamoni ke to ya propagation ya maladie esili mais soki bamoni ke to ezomata pona kobatela population tozala kaka na kati na bandako na biso pona to kima bokono oyo ya COVID-19. Merci Ndeko. Merci. 2 juillet les 2 juillet zakani na mboka na biso to kutani na Ndeko mo to na maison wa to meka ko tunaye par rapport ya date oyo mbote Ndeko. Ah mbote papa. Bonne santé. En tout cas malamu na ngolo nzambe. On s'est présenté na micro ya Info Plus comme nani. Bon comme ngai monsieur Asar ya Kipoi Muyai. Monsieur Asar ya Kipoi to zotuna par rapport ya date ya les 2 juillet zo rappelé nini. Ah en fait les 2 juillet pour nous à l'époque ça nous rappelle beaucoup plus quand on était les élèves. Quand on est filles, on était les élèves. À cette époque ou à ces moments ici qu'on parle, il y avait la tristesse et la joie pour d'autres personnes. Pour les gens qui avaient pris ces études au sérieux, il y avait la joie. Et pour d'autres qui n'ont pas pu à bien étudier, ça a été la tristesse. Ça nous rappelle beaucoup plus aussi l'ambiance avec les parents qu'on avait. Il y avait d'autres personnes qui organisaient des fêtes et tout consort. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans, je peux dire, dans la joie, en quelque sorte. Je peux dire. Mais les lots, vu qu'il y a le coronavirus, il y a ce qu'on appelle la pandémie, tout est bafoué. Tout est bafoué, oui, par rapport à la pandémie mondiale, tout est bafoué. Les lots, bana batangité, comme là, le 2 juillet. Par rapport à la rumeur réseaux circulés, na toile, il y a des réseaux sociaux, que il se peut que bana bakoy ko zonga classe étant que congolais ko lo bani. Bon, selon mes analyses, je ne pense pas, je ne suis pas sûr, parce que selon tout ce que nous sommes en train d'entendre et puis de voir, et bon, j'ai pas besoin de dire beaucoup de choses parce que donc il y a un problème de sécurité, je peux dire, mais je ne suis pas sûr que les enfants vont étudier. Je ne suis pas sûr. Parce que s'il s'agit que bana barotanga, donc il faut donc il fallait ezala bien avant. Bien avant. Mais dès comme déjà le 2 juillet, on voit déjà l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que bana barotanga. Et tant que Moutouale quand on de l'école, aux appels souci, il y a aux appels à bandeko, aux en bandeko pe bazo bakoy kotanga na je crois bien peut-être il peut aux tanga na université, je sais pas sur aussi ça. Au quoi ça l'état na bisonini par rapport il y a makambo comme le monde entier mais yoko lo bana l'état na bisoni par rapport il y a makambo entier. Bon, monsieur le journaliste, si je peux dire un mot par rapport à notre l'état, il doit être sérieux. C'est ça le problème. Il doit être sérieux face à nous la population. Il doit vraiment être sérieux et tenir leurs propos. Parce que c'est tout un, comme on dit toujours, éduquer une masse, c'est l'avenir que nous sommes en train de prétendre. Donc nous devons comprendre cela, il doit être sérieux. Il est en train de détruire l'éducation de toute une masse de personnes. Là, je peux vous dire, vous rassurer. Si aujourd'hui, excusez-moi parce que je n'ai pas essayé de, peut-être multiplier sujet, mais si aujourd'hui nous parlons beaucoup plus de Koulouna, c'est beaucoup parce qu'ils n'étaient pas éduqués. Bande de l'école, c'est toute une éducation de base. Aujourd'hui, elle va confiner l'école, va confiner l'église, beaucoup plus. Va confiner l'école et l'église, donc c'est l'éducation. Donc il y a qui est toujours préparé car qui banditisme à pays nabiso. Si je peux donner un conseil par rapport à notre État, il devait être sérieux. Il doit toujours être sérieux parce qu'on n'a pas une autre chose à dire. Bizarre de repérer, c'est bon conseil. Excusez. Trop de conseil. Ça dépend d'eux. C'est leur décision qu'ils prennent. Automatiquement, nous comprenons que c'est tout un politique qu'ils sont en train de faire. Et ils ne peuvent jamais multiplier, soit mélanger la politique avec l'éducation. C'est déjà détruire. C'est déjà détruire. Nous voyons directement, clairement, c'est une politique qu'ils sont en train de faire. Mais il doit être sérieux. Les études, on ne blague pas avec les études. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font... Il y a des gens qui devaient finir leur mémoire. Moi, je connais un ami, celui que j'ai sali en passant, Isaac Kabea. Il est en train de faire un mémoire là. Mais on a confiné. Les études débloquées. Donc, le programme, même les programmes scolaires, selon leur intérêt. En tout cas, il doit être sérieux. Automatiquement, il doit déconfiner que les élèves reprennent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Donc, il doit déconfiner.
automatiquement de confiner. Parce que moi, dernièrement, j'étais au niveau des centres-villes. J'ai vu d'autres personnes, d'autres départements, ils sont en train de travailler. Les travaux, ils font. Ça, c'est normal. On attend juste un mot par rapport à Bango, Banani, Bakondi. Base à la sérieux, base à vraiment sérieux, base à la décision palpable afin que Batoutou va se retrouver. Donc c'est un peu ça. Merci Ndeko. Ok, merci beaucoup. Émission Yakambangu. Info plus, info plus, info plus. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus. Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César Kao info plus tala pe mona info plus.